Toutes mes salutations à vous, mes fans. Je vous dis merci pour votre soutien pour le concert de l'Adidas Arena. Seulement, c'est avec regret que je vous annonce le report de ce concert qui devrait avoir lieu le 1er juin, mais qui finalement aura lieu le 14 décembre. Vous qui avez les billets pouvez les garder et continuer à acheter les billets pour cette nouvelle date. La raison, c'est que je n'ai pas pu avoir les visas nécessaires pour pouvoir faire ce concert. Sur les 39 visas demandés, on ne m'a donné que 5 visas. Vous conviendrez avec moi qu'avec 5 visas, c'est difficile de faire de la chorégraphie. C'est difficile de pouvoir faire du spectacle. C'est pourquoi, en accord avec mon producteur Double S Prod, en accord aussi avec la salle de l'Adidas Arena, nous avons jugé bon de reporter ces concerts pour le 14 décembre. Le nécessaire sera fait pour que le concert puisse bien se passer. Je vous le promets. Merci beaucoup pour votre soutien. À bientôt. Merci beaucoup fidèles internautes de Kumu Africa TV partout bozolanda biso to pesi bino mbote. Tozana information mingi vraiment ya kopesa bino te. Je crois boti kolanda vidéo au artiste et musicien congolais auti kopesa Félix Waze kwa mukuu wa bongo. Message wana ezalaki kaka message moko mukie, mais tozoyamba ye na téléphone awa dans quelques minutes. Tozoyamba ye na téléphone azopesa biso explication claire pour toyeba vraie cause oyo esali ki bapesa ye 5 visa na place ya 39 visa oyo asengaki, parce que biso nyonso toyebi Félix Waze kwa aza mutu ba spectacle, aza mutu oyo amesana kosala spectacle avant abando yemba. Asali spectacle na ye ya danse, ya chorégraphie, après nere oya kokota na loyembo ndenge toyebi ezalaka. Eza lignée na ye oyo abimela biso nyonso na Congo, toyebi yango ke tokoma kobenga ye Michael Jackson ya Congo. Donc tozozwa ye na téléphone d'ici là, tozozwa ye na téléphone pour apesa biso vraiment explication claire. Lelo à partir ya 17h 18h nde tomoni tozwi coup de fil na ye abengi presse alobi na biso boya rapide, naza na besoin na lancer message moko important pour na peuple congolais nyonso et puis Afrique mobimba. Nde toyaki okoma rapide wana annonce biso message oyo azalaki nango besoin aloba yango wana bouti olanda. Aboyaki kokende nango molai ebele parce que eza message moko il faut ezala mokuse pour akopublier yango na page officielle na bango ya Cultura PIV to pe Félix Waze kwa officiel, et puis akokabola yango na ba réseaux sociaux nyonso. Biso nyonso toyebi message ya réseaux sociaux oyo oza na posa ocommuniquer bato eloko moko plus rapide, il faut message ezala mokuse. C'est pour cela bomoni asali message moko ya mokuse bongo, mais tozoyambi na téléphone. Ndenge tozoyambi na téléphone je crois tozobeta mwa lisolo ata ya 10 ou 15 minutes ameka mpe koéclaircir biso toyeba cause vraiment eza nini oyo esali ke azwa 5 visa na place ya 39 visa. Tozozwa ye na téléphone, tozozwa ye tomekolancer appel parce que obaki to rappeler dans 5 minutes. Na moni 5 minutes déjà koki tozo benga ye comme ça tosolola na ye boyoka ndenge tokosola na ye. Aza toujours en communication, to patienter mukie aza en communication, et puis tokoyeba vraie cause oyo esali ke azwa ba visa mukie bongo na place ya 39 visa. Tout ça en analyse biso moko. Est-ce que mutu akoki kobeta concert na 5 personnes? Soki tobi totia nanu na sima orchestration nanu to bano konte biso nyonso, totie drummer, bassiste, soliste, accompagnateur, tozwi mutu abetaka mi solo, tozwi claviériste. Omoni yango ke 5 personnes déjà eza mokie. Maintenant R tokoya sikoyo na attaque chant, tozwi ténoriste, tozwi deuxième voix, tozwi première voix,
tozwi motu oyo akobanda osala balide et puis ainsi de suite. Ere tokokota na côté chorégraphie biso nyonso toyebi Félix Wazekwa aza mutu ya chorégraphie mokwa bongo. Ere tokokota côté chorégraphie bomoni ke 5 personnes wana ekokoka te. Donc en tout cas Félix Wazekwa aza na raison na ye moye concert ebeta meza te. Donc c'est un peu ça. Tolansa appel na biso pour tozwa message ne moko kaka ya mokie oyo abongisi biso tolansa appel. Téléphone ya Félix Wazekwa yango ezosonne. Donc tozala wana toujours connecté, tozoyamba ye toyoka ndenge akoexplike biso vraie cause pourquoi azwi 5 visas. Est-ce que à partir ya Kinshasa ere azwaki bavisa wana azwaki yango apartir ya Kinshasa tozobeta masolo wana nyonso na ye akoexplike biso ayebaki yango ke ifali équipe mosusu elanda ye ou bien ezalaki ndenge nini tozoyoka ye ndenge akoexplike biso awa tozobenge na telefone. Donc voilà, bozala toujours branché, connecté, partager mission oyo, partager yango pour bato nyonso bazala informé bayeba vraie cause oyo esali Félix Wazekwa abeta lisusu concert te. Aexplike biso vraiment explication moko claire. Téléphone na ye ezosonne toujours non nazwi téléphone te. Oyebi kaka moto soki aza na makambo boye occupation ekomaka trop ayambi téléphone te tomeka lisusu kopatiente mokie. Peut-être aza toujours à l'air ere oyo azosolola trop na téléphone azosolola na bato parce que jusque là nanu asilisi vraiment kosolola na biro na ye te parce que abengaki biso toye tosali na ye message oyo azalaki nango besoin asala plus rapide et puis atikalaki na biro na staff na ye baatikala kosolola. Je crois baza toujours na lisolo bazosolola bayeba qu'est-ce qu'il faut faire bien que bapoussi déjà concert en décembre. Restez toujours branchés et connectés sur Kumu Africa TV. Moi tozwa bino temps mingi eza te tozozongela bino dans quelques minutes soki tosololi na Félix Wazekwa tozwa enregistré na ye tokoenregistre yango epuis tozotiela bino mpo boyoka message na ye oyo akolanse mpona bino. Topesi bino mbote, restez toujours connectés sur Kumu Africa TV. Awa eza chaîne oyo epesaka information na temps réel. Tozozongela bino na air moko. Merci beaucoup.